nanga selo po baza bana kazi nanga baza bana nanga à travers ndeko nanga ya mwasi me bano ya ngai me bano ya nga baza bana nanga omoni na logique ya héritage hein tokende la siko na héritage tozo sala lecture spirituelle hein tokena héritage physique nano to bandi nga na boti mwana na mwasi na ngai na nini na pouvoir azomona siko logique wana obiso tozalaki koloba lobi obazala so te aliaka mboka Kabila te te biso tolobaki tosangana na bomoko po to décider devenir pe avenir ya Congo lelo pe ezosenga makaka autour ya chef de l'État bangambo nyonso esalani eya tovanda na bomoko po totala lobi na biso ekozala ndenge nini Mbuta Lumumba bafingi Kasavubu balongoli Mobutu na bokonzi bafingi Mzee Kabila bafingi Kabila le fils lelo bazofinga président Tshilombo bango basalelaka b'impérialiste soki baza na ngambo na bango te tata mokelakelaki bango bayindo babotami na mabele ya Congo il faut bayeba koluka bolamu ya bakongolais donc s'il faut kozongisa mariage entre FCC na cash s'il faut parce que logique ezosenga make bato nyonso bazala na esika moko donc na esika catholique azala grand commun diviseur te azala grand commun unificateur soki bakoki tâche wana te batika yango bapesa yango na baye bakoki kosala yango parce que biso tokoloba l'union fait la force bomoko bosangani mpe tobengi na bakonzi ya mangomba nyonso baya kosangana na bomoko po eloko ekamisaka biso ezani omoni bakatoliki neti balobi bongo me mangombo ezala okende osangana na martyre oyo basengaka bakimia bake kosambela na martyre ntango bazoyoka badéclaration ya bongo mponi batelema omoni bana mpe ya ndeko na ngai bazali bana na nga à travers ndeko na ngai omoni lelo ndeko na ngai ya mwasi ezali tata mwasi ya bana na ngai bana na ngai mpe bakokende bokoma na ndako ya ndeko na ngai ya mwasi ezalaka ezali biso na mabota biso na bokoko yana tuni bino patriaka na matriaka parce que bakoko na biso bazalaki mayele mpona kobatela bondeko wana ezala makasi bana ya banoko na bana tata mwasi babalanaki mpe mpona mibange mpona bajene minishi mpe bima mpona bamibange mpona bilenge mpona mibange te kaka bilenge ozwa tonga mpona okanga kobota kaka bilenge mibange te bima mpona mibange te donc cause ya maladie ya barein wana ezowuta plus wapi moni po lelo bokobomaki ngandi bozwi barein na ye botie pa tata wana soki pa nengo wana mais soki azongeli ezaleli wana ekobela lisusu bokeboma so mosusu ye mama wana asengi nano polyandrie officielle akoka kopresente mpe mwana ke mwana oyo aza mwana ya tata tel soki na mokolo moko to avandi na mibali misato omoni tata kokoka te kokosela mwasi zeni mais mwasi akokosela mobali zeni omoni parce que soki lobi bango balobi ke bien lelo bazoloba ke bango basoutenaka bafaible ndenge balobi bato bakende obukaka biloko na babalabala kobuka na bamagasin bato baza bafaible kasi mais opposition mosala nini esalaka bakasi kokende kobuka kobeta kosala nyonso wana bobengi bango bafaible baloba bien ke bapuyaka nde le mal matondo nanu tokende na tina soki ndenge kaka bolobi mpo na elongi sikoyo apetola kaka elongi yango alatisa mwasi na ye malamu abongisa ye mwasi wana akoma ngebu akolongwa vilaine moni parce que akokoma kitoko epuis soki atamboli na biloko oyo ya bavalere bato nyonso bakowela kuna soki raison eza kaka ya elongi mais eza na makambo elekaka lere bozangi mbongo
omona mwasi olobanika yoko tu chance ka ngam na linga ka tika ko nyoko la ngai boye moni pasi ya boye baninga bazolata ngabi koso so na tekisi makala te to na kozwa te esika moni kaka batu bayebo tika pasi loboko moko somo bana bandi wana kana ngo moni ya bandi wana boye na lambela ina salele kasi okandelo osomona siko mokolo mbongo ekoya siko mwasi abandi yo te na nyokoma mpo na yo mwasi mobali akolome oyebi ndenge onyokola nga omoni yango sikoyo donc ezala na pasi ezala na bisengo ingratitude po mwasi abandi oloba kaka lokola akomi na mbongo alingaka lisusu te abombi mabe na ye ose komportaki ndenge nini ntango mbongo ezalaki te po sikoyo na ntango mbongo eza na mibali mosusu biso mpe toyebi mpe bango famille kutu baye balobi bon mwasi oyo akoki na yo te alobi mwasi oyo tonyokwami na ye tokangi ne motema akangi basentire mpenza ndenge balobaka nanyokwami na bana pardon botika ye mpe asepela na bana periode ya bisengo tonyokwamaki ezali moni yango wana ntango apasi tozala kaka malamu tokonsideraka bato nyonso na ntango apasi mpo ntango bisengo mpe ekoya bongo eza na eloko mosusu elekaka noko mbongombongo na batata mwasi eza nini tata azonyokwama mpe ka periode oyo ya pasi tata azonyokwama akendeke mosala azoi mosala yango mpe afutamaka bien te bana bazotanga tata mpe azonyokwama bozofutela ndako pasi lemsa asombaki tere quelque part atonga kaka mwa nini angare moko boye bozovanda sikoyo bana bakoli babandi kosala mbongo babandi kozwa bana balingi babongisa lopango ndenge alobi oyo te lopango oyo te po oyo so bobongisi yango bobongiseli yango tata na bino na famille na yo bosomba sikoyo so bosombi kaka ba mama baluki eza bana na nga nayokela bango pasi nasala ekomi ya ye bana bakomi ya ye sikoyo ozomona biloko wana tata sikoyo abandi mpe ye mpe koregrete pasi oyo ayoka nde abandi kolakela bana mabe wana topesa toli na banengwa bamama bana baza ya yo te bana baza ya biso bana na biso omoni po ezala kutu tata azobokola bango kobokola boti bango te mais baza kaka bana na biso parce que le fait ya kozwa charge na bango baza bana na biso kaka bana mpe lere bakokola basunga bino baboti na biso eno tokosunga kaka situ banengwa bango bato bawelaka kote wana oyoka azoloba na miso ya bana ntango baza konyoka oza kosunga bango toza kokendekende na yo lelo bakomosala ozoloba bana na yo omona mama bendi bana aisi otala ma moni bokosa ye kaka bokende otikele $10 oyo boke etikele 10,000 oyo po akitisa motema sikoyo tate epe avandi azotala nasonga lisu mama akoseli kobaluka na nsima mwana moko alandi sikoyo tata atuni bake kosala nini sikoyo tata mpe afente lokola akende po abwaka lisu akuti amoni sikoyo ndenge bakopesa ye ata 10,000 atuni bonga so bapesi nga 10,000 boya mama na bango ezalaki kobombama mpo na nini pasi ingratitude lokoso noko okili pasi tata mwasi mvale malobo mboka bino botondi mingi noko ndombele motu na biso ezali boye tokemi mpenza makambo eleka na mboka na biso epo na biso ezobungisama mingi na likambo etali bongo bozangi bokengi to bata insécurité okoyoka bamobondo babimi esika boye bazoteka barin bazopasola biloko bakati bazobimisa soki otali bato nyonso wana bazosala makambo wana eza nde bilenge
mpe babimi polele poasa bandimi ke makambo wana ezosalema kasi ekolo na biso kala mingi te atolengela mpe na lisano ya francophonie sika na makambo nyonso ezoleka oyo tosala nini ya mibale motema mabe eleki mingi mpenza okomona moninga boza na ye na lisanga bozali kolesa na bapoison ekomi kolinga kotinda ka moninga akende kokwea na mabe atomoni ke moninga azokende kotinda na libulu kasi olopekisa ye ke azonga bote yo opekisa ye te okotika ye kaka kwea na libulu mpo yo motema no esepela mpona nini mokili ekomi bongo matondo mokili ekomi bongo mpo omoni lokola toza kole na occident tozali Afrique terre parasitaire terre auxiliaire eza mpe na buku mobimba tokomi mpo na bongo omoni nzete ya mbila ezalaka na banzete moko mpe ebotaka na nzete ya mbila si bomona yango soki bakati nzete ya mbila bakokwea na ye lokola reine ya occident oyo tozalaka kole bando koma na suka nde sikoyo afrique mpe bandi kosibir suka ya europe kiza bolo bando koma na suka sikoyo engali makasi lelo bolobi insécurité wana ebanda kala me tolobela yango na ndenge bazotekisa biloko ya nzoto ya bato ingeta bazotekisa yango wapi po bazotekisa na zandu te banani basombaka biloko wana basombelaka yango wapi mpe balongolelaka yango wapi etekamelaka wapi batekaka epai ya banani nyonso wana parce que bon bana wana soki atekisi motema atekisi rein atekisi estoma mbongo wana soki azwi ake kosala nango ni yango bazosomba bamituka yango bazokendela na babare baambiance bamonela bango boye c'est qu'il faut kobloke mpe kote ambiance wana ezali omoni mpona koluka sécurité epuis koluka koyeba banani bazosomba yango mpe mpona nini parce que soki balobi ke mpo bachange barein ya mutu mais solution ezali nanu ya kochange barein ya mutu te solution ezali nanu cause ya maladie ya barein wana ezowuta plus wapi moni mpo lelo bokobomaki ngandi bozwi barein na ye botie mpa tata wana soki mpa nenga wana mais soki azongeli ezaleli wana ekobela lisusu bokeboma so mosusu omoni na motindo wana mpona insécurité francophonie kutu eza makambo na biso te ekende ozalila na france wana mposa nango kutu awa te mais insécurité eza kaka te mpo bazoboma bato oyo bazotekela biloko mais insécurité ezali ntina consommation biloko akolia soki oyo bozolia eza mabe eza mpe insécurité sanitaire kisi oyo mpe bazotekela biso soki eza périmé à partir ya europe baye nango awa eza toujours insécurité na santé ya motu donc ozolia to bazotia yo kisi oyo ekoboma yo kala mingi te nyonso wana ezali kaka bainsécurité donc tata mwasi mokili ekomi mabe makasi me omoni mingi bazwaka bagene na babiloko wana parce que moni bozoloba kaka entele aza na mbongo entele aza na mbongo tala kuta tongi ndako monene donc fo luka me mbongo wana azweli wapi to bambongo ya bopeto eza mpenza te majorité ya mbongo eza sali te donc bato bake kolanda mbongo surtout bagene bamemi bango na vie ya loyenge vie ya komilakisa tout ça même makambo ya kotiela baninga bapoison koluka kobebisa baninga eza moni soki likunya eleki kasi kolinga nini moninga wana azala efase nzoka soki batangisaki bato conséquence soki otieli moninga poison soki yo kokufa na poison te okotisi liwa ya poison na famille na yo mbele bato bakobanga koempoisonne baninga bato bakobanga kosala mabe parce que mabe nyonso okosala ekozongela yo bolamu nyonso mpe okosala ekozongela yo donc préféré kuta osala bolamu ke mabe mais oyo babebisaka mpe mingi ezalaka nini kaka na jeunesse te parce que soki botali est ce que perike ebima mpona bamibange choko ebima mpona mibange mpona bajene miniship ebima mpona bamibange mpona babilenge
Pona mibange te? Bilenge. Kaka bilenge. Oh, zwatonga pona okanga kobota. Bilenge. Kaka bilenge. Mibange te, bien pona mibange te. Donc biloko nyonso savon antiseptique basala kango nyonso na pona babilenge kaka. O film boye pona babilenge kaka ki yanke ya kaka pona babilenge nyonso. Donc soki bo BBC jeunesse elingelo ba bo BBC avenir ya batu wana. Yango no moni ke jeunesse na biso bazo langu sango bazo dodo puiti ya diamba les jeunes bazomela bavadium baza ko se droguer partout même soko en Europe hein okuta majorité ya ba oyo baza ko se droguer za plus ba jeunes africains donc mindele bazosala nyonso ya kobebisa ba jeunes pour avenir ya Afrique lobby ezala compromis parce que bayebi bien que lobby Afrique muteko dondo alors pona yango faut babebisa jeunesse lelo yango moni tozo bunda bitumba eza makasi mais tozo senga même na milimo bakoko na biso bakotaka na kati ya baafricain mpona kointervenaka na babiloko ya mabe oyo mindele bazokotisa quand même to résister mpe to persister na mayemanso wana elingi koloba tata mwasi vale mabe ezokola tozobunda mpe mpona yango milimo malamu ezosika milimo mabe ekende me ntango tozomona bongo toyeba ete tozokende kote ya suka ya mabe po soki mabe ezwi ampleur makasi kala te esili moni soki kokola ya moto eleki makasi soki mbonde eleki elenge kala te elingi pasuka moni kolia mpe soki eleki elenge kala to kosanda soki kindoki ebimi polele seke soki kimoyibi ebimi polele kindumba mpe soki ebimi polele bokasi nango esili kasi valeur amwasana esili mpe kaka soki azosalango na ccc ndenge wana moto bomoni mabe wana nyonso ebimi o basango bapédophile bazoteka mombongo wana ebanda kala biso nesonya nzila toyoka solo ya babiloko wana soki na bosante 1976 ingeta 76 soki na bosana te nayoki lisolo wana mutu moko azolobake basengaki ye ateka soki azoluka barotile ya bato barotile oyo ya bagenu oyo na bacheville ya bato ebi navandi natie mutu na se boye nalobi me naza liboso ya nani po akotya mpe motema na rotile na ngai ye lota natomboli misu boye natali ye nasa motema na milobeli makambo ebele do mbongo nyonso tozomona na mokili oyo nazongisaka matondo na tata mokeli na balolenge nyonso ya ebele po yambo natelema nabundela bayindo boye ndenge nazobunda balakisinga makambo ebele na mokili oyo matondo mingi mokimbango ya kimpavita balongo mpe bakoko baso matondo mingi nokondobela kali na bapesa moto soki omosala mpana na yango la otuna tozotuna yango eza na biye moko tokutana yango na kati ya motuka papa moko azoteya ndeko moko ya mobali azoteya mpe bandeko mosusu mpe mobali me tososolaki ete aza libota alobi biso na bakongo soki osalisi bana oyo oboti osali mosala ya punda ye mpo kosalisa bana ya ndekono ya basi bana kasi na ye olingi totuna c'est le temps spirituel bato bazosalaki matriaka na bato bazosalaki patriaka baconséquence eza nini mpe banani baza na logique ya malamu biza mpe epai tata moke na bato bapratike matriaka na bato bapratike wana motuni ya liboso motuni ya mibale mokonzi ya mboka président Chilombo likolo eleki azalaki na mbushimani mokonzi liboso ya bamupe ya basango mokonzi mpenza alobaki esengeli alobaki na kosatake na moto oyo nyonso kolika adestabilize mboka na kozala kutu na réserve te. Oui,
Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation, je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Outembi, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. Intellectuel. Et comme président de la République, et ça peut-être aux gens qui ont dit papa, tout le temps, comme président de la République. Le lot des ordres total aux hommes, le lot 5 ans. Bah, il y a accompagné qui basala qui n'a une opposition, l'autre, il y a une opposition, elle y a pas faible. Alors, il y a à dépendre de opposition, il n'y a pas de candidat. Et puis, si il y a elle a pas faible, la faible basa banani, population au mukolo na mukolo, avant d'amener ma belle tout dit kita, kasi yé moko, azopié de la même, et l'eau va rouler à mukolo na mukolo. Moko se tombe dans la panne en Angola. Au cours de l'Isala et 1920, tant que nous sommes la réalité wana, on dit à nous qu'on peut aller au niveau, parce qu'on peut pas la papa ya no niveau. C'est aussi un cas plus bien dans les caisses que fait l'inime matondo mingi tobandi na patriaka na matriaka lobango na lingala na monoko mboka na wana makambo majali soki eza na monoko na yo te elingi koloba mundele mutu ayaki nango. Alors soki mundele mutu aya nango mundele atikala koya ata na eloko moko malamu te na mokili oyo ingete nalobi malamu ata moko te eza te nyonso eza ya mabe. Bobi mwamba mo batekisaka balabaka mwamba ya bampupu puku amonaka yango mabe te malamu esima ya kolia yango ememie na kufa ememie na liwa. Donc biloko nyonso mundele ayeli biso eza liwa mpona biso po mwana ndeko na ngai ya mwasi aboti bana na ye na mobali na ye, ngai pe naboti bana na nga na mwasi na ngai. Sikoyo ntango ngai nakotika bana na ngai oyo baza makila na nga mpona nakende kosalisa bana nkazi, me bana nkazi baza na tata na bango. Sikoyo bana oyo ngai napesi bango epa nani? basala banoko na bango.
Ok, siko soki mama nazana to bandina nazana bandeko te. Ou bien bandeko na ye, bandeko ya mwasi na ngai, bazana bozuite. Bana nyonso, do bano na boti nano liboso, mosungi na bango wa yambo eza ngai tata na bango. Po ngai nde mutu nazali si bango na kati ya mokili. Omoni? Bana pe ya ndeko na ngai bazali bana na nga à travers ndeko na ngai. Moni lelo ndeko na ngai ya mwasi ezali tata mwasi ya bana na ngai. Bana na nga pe bakoki boko na ndako ya ndeko na ngai ya mwasi ezali biso na mabota biso na bokoko yana tuni bino patriarka na matriarka parce que bakoko na biso bazali mayele mpona kobatela bondeko wana ezala makasi. Bana ya banoko na bana tata mwasi babalanaki. Ingeta. Nini? Inceste tolobi yango na français, tolobi yango na monoko na ye. Mais soki lelo bana ya banoko na bana ya batata mwasi bazobalana, nani akolakela moninga mabe? Si bomengo nyonso ekozala ya bino ezala na ngambo ya ndeko mwasi ezala na ngambo ya ndeko mobali. Siko tozwa nano na ebandeli ya mokili. Koko nzala mpanda na koki teleki na. Bolobaka Adamu na Eva, bongo bana na bango. Boyeba, soki bozoloba inceste wana nyonso biloko mundele bayeli bino. Po bosala mokili na bino malamu, noko na banankazi na ye, noko na bana na ye. Botala na makambo elekaka to bandela neti na bamboka to jila bongo. Tata wana boti bana na ye na mwasi na ye bana bakoli. Bakoleli wana na mboka wana. Me mwasi wana za muta mboka mususu. Tata kufi biloko atikaki banzete nyonso famille na ye bazwi babengani mwasi na bana. Est-ce que c'est normal? C'est normal te? Omoni? Donc muta ko pratiquer patriarcat na forme oyo bazolobela a négliger matriarcat eza mabe. Mutu pas ko pratiquer matriarcat a négliger patriarcat eza mabe. Donc elingi koloba bana ya ndeko na ngai nakosunga bango selon ezweli na nga. Selon po baza banankazi na nga baza bana na nga à travers ndeko na ngai ya mwasi. Me bano ya ngai me bano ya nga baza bana na nga. Omoni na logique ya héritage, tokende la siko na héritage tozosala lecture spirituelle, toke na héritage physique nano tobandi nga na boti mwana na mwasi na ngai, ndeko na nga mwasi aboti mwana na mobali na ye. Ok? Pourcentage ya makila na ngai epai ya mwana na nga ezali pe même pourcentage na mwanakazi na bandi te. Na mwana na ngai ezali plus bongo. Me bokosala constat moko okomona mwanakazi azwi pe elongi ya noko, azwi pe forme ya noko à travers mama na ye. Donc elingi koloba ke place ekasi il faut kosala étude malamu. Donc mwana na yo boti na mwasi na yo aza mwana na yo, mwana pe ndeko na mwasi aboti na mobali na ye aza pe ya yo. Mais toko expliquer eloko moko oni lisolongo eza molai noko tambi bopona ngonga. Mais toloba pona nini bayaki bato bakotisaki matriarcat, bato bayaki na matriarcat ezaki mindele. Eloko nini elekaki ntango bango bakotisi kindumba, mwasi aza na kati ya ndako ya libala nazokende bota bana na libanda. Sikoyo nombre ya bana oyo mobali aza nango epa na ye eyebani te. Sikoyo me ndeko ne ya mwasi ata aboti na mibali 10
ke mobali mwana mobali mwana mobali mwana me na konte ya ndeko ya mwasi bana yango nyonso ya nani ya ye na ndeko na ye ya mwasi me oyo ya ye kote na ye na mwasi na ye bana mosusu ya tata batata moko boye nde balobi sikoyo lokola mwasi mutu ayebaka nombre ya bana oyo boboti nde mundele esika yaki kokotesela plus matriaka ke bokonzi ekende ke héritage ekende na ngambo ya mwasi me bakoko bazalaki mpe mayele lokola mabele mwana mobali mutu abakoki na kozwa mabele azwi mabele azwi ndeko ne ya mwasi na mabele wana yango wana bazalaki kobalisa bana mpona héritage ebima te na famille na bango donc bana basi na bana mibali soki babalani bana banoko na batata mwasi babateli mabele wana moto akobengana moninga azali te donc lelo bato bazopratike patriaka sans matriaka bazosala mabe bato mpe bazopratike matriaka sans patriaka bazosala mabe donc logique ngola na mafuta me sikoyo ekomi omona bozolingela bato plus na baintere moni o lelo kosalisa mpe sozoloba na televizio bo biso lokola tokomi na niveau le mosusu osali kombo emati bato bakomona te kozolobela selo justice ekomi sikoyo no yoka kutolandaki ye na tv ndenge alobelaki biso indirectement te kote wana na koloba te me logique ezali ke en tout cas soko boti bana zala na souci ya avenir ya bana na yo zala mpe na souci ya avenir ya famille na yo na mokuse yango wana sikoyo oui parce que soki mpe bana no baza malamu eke famille no eza na pasi kasi bana no mpe bakozalaka na pasi mpo bakotungisama na environnement wana eza na pasi seke fo koluka bolamu moko général linga famille linga bana linga bana linga famille batata mwasi mpe bolinga bana ya bandeko na bino ya mibali bongo moni ndeko na bino akufi ya mobali bobotolaka biloko te d'ailleurs kutu babotolaka biloko na afrike esika crise ezali moto amizaleli na ye bo nini yango akozwa biso tomona kutu na mbetu bamemi na liboka me epai bakenda mpe babonga te bon na likambo etali mboka na lolenge bolobi likambo ya basango ke basango balobi bango basutenaka bafaible epuis balobi ke mpona ozala sango fo ozala intellectuel te kozala sango elingi koloba te ke ozala intellectuel kozala sango elingi koloba oyeba koloba français po batangisi yo na classe parce que kotanga français yango wana te intelligence eza eloko mosusu moto aza intelligent ayebi koreproduire malamu moto aza sage ayebi kocréer malamu or intelligence ifo ezala accompagne na sagesse parce que intelligence na sagesse ndenge tolingi tolobela science sans conscience ruine de l'âme omoni ndakisa soki prêtre moko alobi ke okoki kokoma président même soki otanga te ingeta ezali chance na yo moto ekokomisa yo président mayele ya moto ezalaka kaka na kotanga klasi te mayele ya moto ezali babotamaka na yango mpo ngai na ndimi te ke mwana ya 4 ans oyo akoti nanu klasi te par exemple babenga ye burike kutu baboti bakamwaka mwana mayele boye aza nano na 3 ans me aza mayele boye me nano akoti klase te me mwana otango akokota klase donc ayebi komanyola ayebi koreproduire bongo alors soki sango ayebi koloba français aloba te ke aza intellectuel parce que batindika koloba français lokola na kote wana oza lokola intellectuel parce que baintellectuel chinois
to arabe balobaka français te, ba intellectuel espagnol balobaka français te, ba intellectuel allemand balobaka français te, ba intellectuel américain balobaka français te. Omoni po ba prêtre na soki balobi na bango balobaki chinois bakoloba ngo te, balobaki arabe bakoloba ngo te. C'est que le baza lettré na français, baza illettré na ba langue mosusu. À reconnaître ngo. Sikoyo soki prêtre akoki koloba na président de la République que président aza illettré. Donc d'abord ye moko prêtre aza intelligent te parce que ni illettré lingi koloba mutu ayebotanga te ayebi kokoma te. Est-ce que président bango bazolobelaka ayebotanga te ayebokoma te? Nanu ya mona yete azotanga discours. Nanu mona yete azokoma. Ozomona siko soki tokei metango président honoraire azalaki kaka bango basango bazwaka lettre papa Tshisekedi atikaka alobi ke atiki testament bapesa epai ya président honoraire a nommé actuel président de la République premier ministre. Siko na l'air wana azalaka intellectuel bien azalaka illettré. C'est que bango bakene kotika illettré kuna. Siko soki président honoraire amonaki kete na bandimaki candidature na etina nenga atikali wana komi lelo président de la République. Soki to se référer na lettre wana bango bakende kotika. Bakende kotika lettre ya testament ya bacha illettré do ba étudiaka bayebaka président Chilombo te. Mais bayebaka ye. Donc au moins sikoyo soko oza intellectuel comment qu'on comme à niveau oluka ko rabaisser un président de la République. C'est que vous êtes intellectuel, vous êtes intelligent. Omoni donc ozolo bakaka bilobela. Yango no moni tozolo bakeke kotanga classe mundele ezali kokoma zoba ya yambo. Parce que siko tangi mingi po komi zoba. Na rotuna bino sango ya ndundu azali. Sango koka azali. Masera ndundu azali. Masera koka azali. Sango ya boite. Azate. Le sango infirme azate, masera infirme azate. Ponani. Donc monani ke ezali ba don inete. Oui, parce que nzamba ko lo bateke ndundu ko salela ngai te. Ke koka ko salela ngai te. Te. Mais lingi ko lo balokola ba pona ka batu ko pona. Ba ko pona bilongi ya ba maser. Oh baso, bongo. Parce que ce que vous avez boité aussi à boîtier, batu bako seka yo. Ya ba linka ba masero bazana ba démarche aboye. Bozo sosola biso kaka. Bokolo boko mona sangwa ndondo ye baka pona émission to sali bako loka ba bimisa soit sangwa ndondo to sango moko ya koka. Donc elinye le belake ezali lingomba moko ya bato mayele mabe. Bango balobi ke bango bakotelaka ba faible. Mais une époque coloniale, hein? Biso bayindo tozalaki ba pauvre, babetaka biso fimbu, banyokolaka biso, tozalaka na bandako ya mabe. Mais Église catholique a soutenu plus gouvernement colonial que biso peuple. Hein? Alobi bolakisa bango bapesa litama moko soki babeti bango mbata bapesa sumu. Bolakisa bango bayina boyindo na bango. Depuis toujours indépendance, Église catholique et apuyaka kaka impérialiste. Bango mutu balongoli saka savubu banda ko finga ye na église. Bafingi nanu Butalumumba, bafingi Kasavubu, balongoli Mobutu na Bokondi. Bafingi Mzee Kabila, bafingi Kabila le fils. Lelo bazo finga président Chilombo. Bango basalelaka ba impérialiste. Soki baza na ngambo na bango te bakoyina ye kaka. Parce que soki lobi bango balobi ke bien lelo bazoloba ke bango basoutenaka ba faible. Ndenge balobi. Bato bakeno buka kabiloko na babalabala ko buka na ba magasin bato baza ba faible. Hein? Kasi. Mais opposition musala nini esalaka. Bakasi. Kokende ko buka, ko beta, ko sala nyonso.
wana bobengi bango ba faible baloba bien ke bapuyaka nde le mal balingi te bato batosa bakonzi baloba bongo baloba bango clair parce que komo koki kondima bakuluna bazoboma bato baloba te mais policier babomi policier na bakuluna babomi policier l'état soki alobi ke bokanga bakuluna wana bobeta bango boboma bango bato bayi kokotela bakuluna droit de l'impérialisme parce que souci na bango ezali fo kaka koencourager le mal bafingaka bakonzi ya mboka yango nomoni bakatolike wana basenko wana ya bakatolike baza na molimo wana mais biso tozolaka bango boye erreur bazosala bayebaka ngo ke lobi ekozalela bango pasi po tozoloba lelo tokopesa detail moko omoni lobi IDPS ntango ezalaki parti ya opposition endimelaki mpe catholique na kati ya 50-50 primer ba revendication d'abord na kwebso que je suis entre plusieurs pressions. Il y a peuple au Alingi que IDPS a fait ça par résultat. IDPS a joué véritablement un rôle naé en tant que parti avant-gardiste, en tant que parti Ezali ko bundela intérêt à peuple. De l'autre côté, vous avez en face un régime dictatorial, régime Ezali ko respecter droit de l'homme te, Ezali ko respecter mibeko yamboka na psote, oyo pona yango esengele opposition, ba opposant nyonso basila na prison, ba nyonso bakotsa ba na prison, ba oya mutu makasi babo mabango opposition esila na mboka. Voyez comment nazo vivre entre ba pression mibale wana. Tozomo la flambeau ndenge zo longwa zo longwa na IDPS lelo batutu ba motela mingi cardinal Monsengo par rapport à ezandenge wana te c'est plutôt l'inverse. Pour marche ndenge ezali ko salemana ba bazo marcher ezali ba combattant na biso. Donc tozali ba chrétien catholique toyo kana bien. Tozali nde ba associé. Ah bon? Entre église catholique na biso c'est 50-50. Oh. Église catholique a offrir biso cadre, il y a ba chrétien mususu bazana, mais biso pe to mobiliser ba combattant na biso, ba koti, ba église, ba marché. Tozali nde ba associé. Ah bon? Entre église catholique na biso c'est 50-50. Oh. Église catholique a offrir biso cadre, il y a ba chrétien mususu bazana, mais biso pe to mobiliser ba combattant na biso, ba koti, ba église, ba marché. Tolo balelo ba laïque catholique de cardinal bandiko sen koto ba basa lelo ba ta opposition. Bazali ban omoni bango basa société civile. C'est là où le pouvoir ne comprend rien. C'est là où le pouvoir ne comprend rien. Ce qui tozali kokutana. Voyez? Tozali kokutana. Donc vision na biso ba déshydrata na biso ezali ko kutana na o église catholique en tant que société civile tozali biso nyonso ba congolais. Faut pas dire que église catholique est commis opposition. Pourquoi pas biso opposition to comme église catholique? Parce que ezali objectif moko tozali ko poursuivre. Objectif wana ezali nini? Toke na dialogue il y a Senko ezaki ko kamba mana banani abasango mais oyebi que monde mobimba ba congolais nyonso diaspora ba finga batonga baloba mabe vis-à-vis à basango que bango basaki politique na Kabila pote Kabila azwa inane oza journaliste oyebi yango ba finga biso na ba réseaux sociaux biso nyonso ba considérer biso ba collabo que non baza ba collabo. Comment est-ce que baké kondima dialogue wana et puis si sous Kabila inane. Mais ozaliko est-ce que ozaliko ebate que église catholique est portant responsabilité munene na 12 mois wana il fallait que na 12 mois wana élection salema pour bango ba sokola maboko. Le fait que Kabila boy ko appliquer encore ou epesa qui est 12 mois ya bonus, je crois que église catholique ezaki na droit ya kosalo bazaki kosalelo parce que bazana responsabilité moko bana niveau nini o bomona ki accord eza appliqué te po okokyo kambamboka dans le vide boye olamuki na to binga za président
Mais sans se basant sur un sous-bassement. Sous-bassement est qui constitution a violé en gros. Il fallait tout créer cadre moko politico-juridique d'un accord autour signé. Mais maintenant parce que Kabila a boyan qui appliquer constitution. Conséquence ces années à perdre légitimité au sommet de l'État. Le peuple est en droit d'appliquer l'article 64 to benganiye et puis to sali transition oya kokai kokota te poto sala maponomi. Mais par notre bonne foi. On dit que vous posez champion à projet inachevé. Non. La makambo corps papa Tshisekedi ezonga ezongité. Transition sans Kabila, mutu mwanzo yoko na makambo. La limina s'il s'oppose à question. Opposé à question. Finga ki mokonzi mboka to bakonzi mboka bao balekaki. Basalaki pe nyonso basalaki. Lelo pe tata mokele asali ke IDPS ekoma na pouvoir. Tango IDPS ekomi pe na pouvoir, siko eko sosolisa malamu ke te mokonzi mboka bafingaka ete. Mokonzi mboka basakanaka na yete. Omoni siko bango mutu bazali kofinga bakonzi mboka lobi ba se rendre compte que te mokonzi bafingaka yete. Donc IDPS akoki kondima te bafinga mokonzi mboka. Et non na fanatisme, mais au nom siko ya principe que mokonzi mboka bafingaka yete. Alors sikoyo IDPS obino bozako finga lobby afinga mokonzi mboka, lelo IDPS na pouvoir à comprendre que mokonzi mboka bafingaka yete. Abandi siko kebisa bino ba catholique. Donc boye ba ke mupepe wana ekokola parce que siko peuple à comprendre que opposition te muteko bongisa mboka. Po lelo opposition ekoti na pouvoir, difficulté zokoba. C'est que bon moko union ya biso ba yindo. Donc ceux qui tobomi opposition biso to komikaka ini nesika moko parce que lelo IDPS na pouvoir azomona siko logique wana obiso tozalaki koloba lobi obazala sote aliaka mboka Kabila te biso tolobaki tosangana na bomoko po to décider devenir pe avenir ya Congo. Lelo pe ezosenga makaka autour ya chef de l'État bangambo nyonso esalani eya tovanda na bomoko po totala lobi na biso ekozala ndenge nini. Alors soki ezaleli bongo tango peuple nyonso azo comprendre que opposition ekobongisa mboka te, mais bomoko organisation bomoko pe boyindo mutu ekobongisa mboka parce que biso soki mabe ezala kozala na ntango na biso tobandaki kobamba na banzete te, tobandaki kofingana te, ka tobandaki kobenga bakulutu bavanda esika moko mpona todeside. Alors tozolaka katolike ke soki azokontinue na système wana avenir na ye catholique ekozala pasi na Afrique. Yango pe kobenganisa ye na Afrique. Omoni? Alors bao basambelaka na église wana bayeba malamu ke lobi na sima lobi. Nga nazoloba nazolakisa déjà. Parce que tant bozoyoka ba militant IDPS balobi bazo manquer bino déjà respect. Bino ba catholique. C'est que lobi pe bako manquer bino plus encore respect. Donc ceux qui respect wane sili boko suka wana. Alors na ba régime mususu ekoya ekoloba même que église catholique ekoza susu na mboka na biso te. To laki bino ango. Pona koma batu mobima bozalaka côté mabe ezalaka. Donc ndeko tambi noko tambi oyo ezosalema esi esalema basoko bakosala. Donc eza likambo kokamwa te kasi eza likambo ya koyeba ke bakendeke kota ba faible te me bakendeke kote bakendo créer la ka ki voyou bakendo créer la kota mobulu kota désordre ozomona po o bango moko bazo semer ezani eza désordre. Ceux qui balobi Congo ezali mboka désorganisé ou bien désordonné, mais totanga na pourcentage ya bécole majorité ya bécole ezali awa eza bécole chrétienne et na kati ya chrétienté majorité catholique. Enseignement ezali awa eza enseignement catholique. Soki ebimisi bato ya badésordre seke mutaformaka bato wana banani eza catholique eza clair. Donc endossé responsabilité na ye assume yango ke naza mobebisi donc catholique aza mobebisi wa yambo
yango wana lokola azolinga kosala libongisi te bon bakosalisa libongisi par la force contrainte ya tata moto mais mboka azalaki liboso ya conseil na biso moko journaliste moko mpe ya ndeko azosala mosala na ndako mosala na bango na présidence na kati ya masolo na bango mibale mokonzi ya mboka alobi le plus grand regret na ye ezali divorce esalamaki entre ancien donc entre cash na FCC. Or, l'église catholique pas télémaka kosenga et diffusion de ça la mapo mboka et kenena ndenge malamu mboka nyonso ta mona ndenge malamu meto mokonzi ya mboka ye moko oyo apportaki lokola mokonzi ya cash vis-à-vis ya FCC alobi ndenge makabono na sima mikolo ekomaki regret ya makasi epa na ye bandi de l'élite de Kopa Sukamboka tant boyoka ki bongo konzambo ko ba regret zaki ya makasi ko kamona na FCC tandis que l'église catholique a salaki makasi ya kotata sa mokili ke mariage wana mutezo bo mamboka nini ko ko te na mokili biso kopesa toli na bato banso soki mokonzi ya mboka regrette divorce seke kokabona ya bato eza mabe sikoyo soki catholique azalaki moto oyo alukaki divorce wana c'est que catholique aza mabe. Alors, na kata ko sosolisa ngambo nyonso na batu ya FCC bayeba pe bien que catholique aza mabe. Mais bayeba ngoko parce que lobi abundisa ki pe bango le bazaki na pouvoir. Donc lelo ba mone pe malamu te soki azobundisa pouvoir en place. Donc FCC pa kende ko se rallier ni na catholique te parce que bazalaki kuna abundisa ki bango. Moni lelo pe alakisi na mokili ye kombone mabaluka ntango moni donc abaluka kane kaka donc na motindo wana tokoloba soki président a regretté oui parce que emonani polele ke division ezaki mabe il faut vous comprendre que mobomi ya yambo ya mokili oyo tozali oyo ke mokili oyo ekambemi na satan wana eza église catholique. Aza na leçon ya kopesa yo te soki lelo oza na kati ya religion africaine pe oza moyindo oyo ozobundela moyindo na yo yeba malamu ete mabe batakaka yango na source et non côté azobimisela befe. Église catholique malheur ya bayindo partout esika leka na monde même na Asie akende kosala kaka même musala yango na zosala tina lelo 314 ans Église catholique aye o alinga pesa lisusu leso ya sika nde yango wana tolingi toyanola bango à travers message oyo tozopesa mpe tokoremonte cours ya histoire likolo na bango po toyoki cardinal na bango alekaki mpona koloba ete aza kosenga divorce entre cash na FCC vraiment mobomi libala oya koka ko réconcilier bato te molimo tata mokili te molimo sata voilà oya yebi ki akokoka kobongola mitema ya bato te même soki cash baza bandoki FCC za bandoki ya za nzambe aza na nguya ya kobongola mitema na bango mais comment le bateno aboyi libala wana parce que soit disant ya yebi mutu aganyaki na élection parce que soit disant baye bazokamba baza ba grand voleur 18 ans basali eloko te bamiyibi bo mpe bakoti mpona mabumu na bango ayebaki eleko te akanisaki akosala ndenge bazalaki kosalaka me bato oyo azobenga miyibi botala badiplome na bango nyonso bazwi yango na baekole mpe bainstitut ya nani siko nani aforme bango mais ezali moto alakisi bango moyibi wana donc toza
même le président de la République, la tendance, mayele mabe bazo ya nango, que baluka lisusu basala ndenge basalaki na 60, baluka isolement, le chef de l'État où il y a ça en place, biso to dénoncer yango déjà, on a koloba été, tozali pour mariage, il y a FCC cash, bon bakisana la muka, il faut quota, quota na libala wana, pour Congo eza ya biso, tant que tokoluka bolamu ya Congo, pour koloba te, bino bozo bebisa, pata bino bokoti. Bon, mon konde ezalaki malamu, nde biso tokosenga sikoyo, nakobanda na cardinal ya bakatholike, cardinal Ambongo, elongo na bandeko pe ya ye, bandeko na biso, ba Abbé Chole, bango nyonso na bandeko ya Senko, bayeba nanu yambo baza ba Congolais. Babotamaki na ki prêtre te, mais babotamaki ba Congolais. Ki prêtre ezali ndenge bakendeki kotanga classe, na ndenge baaspiraki yango, na ndenge baordonaki bango ba prêtre. Donc na kati ya kozala Congolais, na kati ya kozala africain, bolamu ya ki-africain na bolamu ya bayindo na bolamu ya ba-Congolais, yango nde ezali priorité pe yango muteleki motuya na bomoi po Nzambe akelaki biso bayindo. Donc ba abbé na biso na ba prêtre wana na ba évêque wana na ba cardinal babotamaki ba prêtre te. Tata mokeli akelaki bango bayindo, babotami na mabele ya Congo, il faut bayeba koluka bolamu ya ba Congolais. Donc s'il faut kozongisa mariage entre FCC na cash, s'il faut parce que logique ezosenga make batu nyonso bazala na esika moko. Donc na esika catholique azala grand commun diviseur te azala grand commun unificateur. Ceux qui bakoki tâche wana te batika yango bapesa yango na baye bakoki kosala yango parce que biso tokoloba l'union fait la force bomoko bosangani pe tobengi na bakonzi ya mangomba nyonso baya kosangana na bomoko po eloko ekamisaka biso ezani omoni bakatoliki neti balobi bongo me mangombo ezali okende osangana na martire oyo basengaka bakimia bake kosambela na martire ntango bazoyoka badéclaration ya bongo mponi batelemaka te mpona kolobake bandeko bolobi mabe bozosala mabe bakangaka munoko seke na losama oyo bakende osalaka kuna na martire eza ya lukuta bakendelaka bambongo na bango me leta atika kaka makambo wana bato wana ti basambelaka mpe na bamartire yango bozwaka na bino eloko te bambongo apamba bopesaka bango moni dayari kutu basukaka kaka so bakabolaki mpe mbongo malamu te bapanzani mpe babebani pa baya okosa bino no bobimisa mbongo bato bakende osambela lokuta bakendeli mbongo donc bomoko nde eleki malamu matondo bomoko nde eleki malamu bakotiselaki nga dossier nde tosenga lisusu to retarde mobembo soko nesonga nzela bakopesa biso lisusu manaka mumba po mituna mize mike sika biso touti nesongi ya nzela bamusulman bazali koreklame bapesaki fumuki mbango le 6 avril journée chômé et payé toza na état laïque bongo bango bamusulman ensuite vous voyez vous n'avez qu'un seul prophète. Alors pourquoi vous divisez? C'est selon quelle théorie, quel dogme qui vous divise? Et ici, je vais même plus précisément, je dis, vous êtes des Congolais. En tout cas, vous vivez au Congo, pays unifié. Et moi, je tiens à cette unité. Plusieurs interventions ont suivi, entre autres celle de Madame Cheikh Youssouf Dibondi, qui, au nom de toute la communauté, a demandé au Père de la Nation une journée fériée pour les musulmans de la RDC. La libération de musulmans arrêtés lors d'une fête de Ramadan. La communauté islamique de la RDC sollicite également du garant de la Nation.
na parlement na biso dossier moko elamukaki kuna député moko alobaki bavote polygamie comme lokola mode de vie ya bato po na kokitisa bondumba. La seule chose que notre culture congolaise condamne, c'est la polyandrie. C'est interdit par toutes nos coutumes. La polygamie est un phénomène normal, un problème de régulation de société. Honorable Président, je tiens à vous remercier puisque vous avez compris l'intérêt qui est suscité par la salle concernant ces dossiers. Honorable Président, même si vous dites que est puni de la peine de mort celui qui aura plusieurs femmes, Honorable Président, prévoyez assez de munitions pour nous exterminer. Nous n'allons pas céder. Les hommes sont prêts à mourir pour ça. Les femmes sont plus nombreuses que nous. S'il y a un taux de suicide très faible ici en Afrique et surtout au Congo, c'est puisque nous arrivons à nous occuper de 2 ou 3 femmes. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont délaissés, pas besoin de suicide, pas besoin de détresse. En Europe, où on veut réglementer tout, le taux de suicide est le plus élevé. Honorable Président, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir son mari à lui. Ne privez pas aux autres. Les femmes doivent être solidaires. Quand elles arrachent les maris d'autrui, elles trouvent normal. Mais quand l'homme veut prendre une autre femme, il veut qu'on réprime. Honorable Président, Tongaba Lokota na Zelu et Bunga Kakaka na Zelu. Aujourd'hui, Honorable Président, vous pouvez tout faire, s'il vous plaît, Honorable Président, s'il vous plaît, Honorable Député, chers collègues, que personne ne puisse réprimer la polygamie dans ces pays. Ne l'acceptez pas. J'ai dit et je vous remercie. Merci, chers collègues. La collègue est à notre collègue. Kasi tomoni pe nengo mosusu ya député siliki makasi. Alors biso batata boko senga polygamie en tout cas pas na biso pe banengo il faut polyandrie ezala officiel. L'interdiction de la polygamie dans le code de la famille. Mais je me dis, parce que et l'homme et la femme sont égaux devant la loi, si nous légiférons ici pour introduire la polygamie dans le code de la famille, introduisons en même temps la polyandrie. Et c'est le droit des femmes. Émotion Bon, ye mama wana asengi na polyandrie officielle. Ako ko présenter pe mwana ke mwana ya za mwana ya tata tel soki na mokolo moko to avandi na mibali misato. Omoni tata ko kokate ko kosela mwasi zeni. Mais mwasi ko kosela mobali zeni. Omoni. Or polyandrie ndenge ndela boteli yango mobali moko akoza na basi ebele kasi mwasi moko akoza na mibali ebele te moi eza kaka moko a influencer sanza baboti betoile kaka moi moko a influencer mabele baboti banzete bamilona na biso bato kaka moi moko polygamie yango wana soki bamusulman baréclame bango mpe bazwa journée nini bakozwa ekozala te parce que Mahomet asalela awa te toke na logique omoni Mfumukimbangu bazwi le 6 avril eza mpona kiboyindo d'ailleurs na profite mpona koloba ke botika kobundisa mosala ya Mfumukimbangu parce que chaque mois ya le 6 avril bobandi déjà kolia mbongo ya Mfumukimbangu na journée chômée férié chômé payé donc mbongo wana bozolia déjà yango si boliaki yango na tour eleki bofuteli yango baklasse ya bana bofuteli yango bandako boleli yango donc olinga te Mfumukimbangu si akoti na kati na donc journée ya Mahomet na kobanza na Mecque na barabe déjà période ya Tabaski bapays arabe nyonso respectaka baferie wana nyonso donc bandeko na ngai bayindo boza na islam kotala eloko bolingi boréclame ezobalana te awa donc
Ce qui bolingue kota donc ezali colonisation arabique. Mais parce que ezalaka déjà pas na bango ndenge moko ba Noël na ba Pâques faut bima ezonga na Europe parce que kuna nde pays bango ba utaki. Biso ba date na biso ezali ba le 6 avril, ba le 2 juillet, ba ni donc tolongo la fanatisme aveugle mais tokende na la logique des choses makambo. Biso na bino tozali ba yindo. Donc botika koya ko créer des ordres na bomo ya biso ba yindo toko bisa bino loko moko hein. Omoni likambo moko na kokolo bango boye te me tika na flashe bino nyongo ya ba léopard o bafutaka te eza na eloko moko ezalaka na kati wana oyo esalaka ke osa kofuta pe nyongo wana ezalaka te na kotyango na buku na oloba ngo boye te me na kotyango na buku nyongo wana tozokende cinquantenaire donc na 2024 tokokisi 50 ans depuis 1974 donc ministre oyo azali lelo na sport soki ngonga ekoki soki moyen possibilité ezali totindelaki bino mukanda soki ekomaki te toyebi te tokorenouveler lisusu tosolola autour ya libération sportive to footballistique ya Congo pona ko libérer football ya Congo soki borate cinquantenaire oyo 50 ans ekoki kopesa bino possibilité mais bobongisa po ezali année favorable to période moko favorable sinon soki borate yango nayebi te bongo tozongiseli bino maloba lokwa boyaka kokende na biteni ya bato bazoreklame polygamie oui polyandrie non kaka na mama wana nga sikoyo nazoyanola nengwa depute na age oyo oza nango soki sikoyo lelo mobali tata ya bana azongi mokili ya molimo me yo mposa kobala esili te mobali oyo okende kobala okoluka oyo azanga mwasi na bana to oyo aza na mwasi na bana mpe akoki kobala yo alors soki okende libala ya bongo ekozala monogamique to polygamique na age selon nanu age po majorité basélibataire baza bajeune me bamikolo nyonso presque babala babota sala cho na miso ya bato te kasi nakobombama mpe nakobombama te tozongisi na miso ya bato totombokaka te soki likambo ezali tolukaka likambo oyo ezali mpona intérêt général et non d'intérêt personnel ndeko no ya mwasi azoyengayenga na balabala kindumba ekoki komema ye na babokono mpona nini okoki kosala bolamu wana te ke alongwa na koyengayenga akoma mwasi ya libala pene na yo akoyela ne radio no na televizio na bomengo oyo oza nango te mpo ezana biloko ya mokili ekotikala nango kaka me mbala mosusu mpe akozala porteuse ya chance oyo bokomatela botangaka bamikanda yango te abraham mpo akoma riche oyebi mpo na nini mpo agara ayaki epai na ye yango wana mpe ematisaka sara tolobi kaka noko molopo mwa maloba neteni na bino namoni nkutu etikalaki na mwa bijeuze ubimisa nano lisusu tokolobaka mokolo moko maitali bongo bandako esila te na kati ya bakaratia likambo ye wana ebutwi ngai okati ya ngai nakobanza mababe boni ya bandako ekofutela mokolo molelo etoye koyingela okati biyaba poko ezali mbamo motu ya biso ekomi esili te tata oyo aboti bana na esika moko kasi bana yango yambo batonga ndako ewana ino bato ya karatie basala babojo bala kati esika ewana na ndako esila te tata ekoyingela kati ya ndako yango mwana moko kuluna mosusu bongo boyibi oyo kuna bato mabe na bato mabe kasi bakamati mokano mokolo moko bateka lopango yango bakei komine mosusu ngai mosombi na kosomba na ndako ewana basombi ndako ewana mababe na bango moyibi na bango bilakeli nyonso na kati ya ndako ewana na kolata yango
to bango nde babimaki na yango bakendeki na yango soko bongo te nini ezali kosala po te bandako mingi bato koyinga bakomayelo boke liboso ekwami te kati ya misala matondo mingi soki bakeye bamemi mpe kaka libabe wana bakotika yango te bamemi yango me ndambo etikali mpo mabele yango wana kasi esika mabe ezalelaki bongo motu oyo to mwana mwasi oyo swati badeviergelaki ye bie balingelelaki ye wana to mwana mobali asangiselaki nzoto na mwana mwasi na ndako wana bosoki akomi wana akoserapele na yango te ekasi ntango aserapele milimo wana ezongi te esali efe na yango nayebi te soki eza place babotolelaka yo mobali to mwasi bie babetelaka yo to olokotelaka mbongo soki okomi yango ekosalani ekasi soki ozongisi seke milimo wana esali nini ezongi ebetaka na banzembo mosusu soki obinaka yango mokolo yango ozalaki na esengo sipozo soki anzembo wana ezobeta kasi esengo wana eye okosala mpo ningisi mwa motu seke milimo oyo ekotaka ntango wana esali soni ekasi eza somo tala mwasi ozane na ndako bovandi boye soki alegelaki na makambo wana bovandi bozosolola na bino bien mwasi na ngai nalingako mingi ye mpe azoloba nalingaka yo mingi soko batie nzembo moko ye azalelaka na mobali ne wana si okomona kaka beti maboko boye yokanisi mpo na yo mpo na ete ekaka ayaya abanoningisa nzoto ndenge mijosi abandaki kosala mokolo yango ozomona okamwe kaka mwasi azalaki mpe azobina na ye nzembo soki ntango atali kotalanga te mpo na yo te eza na kolo nango me na ndako na yo mpo na ye bon souvenir mpo na yo mauvais souvenir moyebi te zoka ntango atiaka nzembo wana amonaka elongi ya siko yo mpo omona mwasi na ngai alingaka mingi nzembo oyo tika na tyela ye ya yango nomoni bakoko bazalaka mayele antuka na age ya 14-15 ans bamibaliselika ya bana na bango mpo ozalaka na elongi moko liboso na yo ekasi po mwana 14 ans kobota te ya mwasi mobali mpa kokobotisa me mobali fa pusa mwa moke age mwana mwasi fa balaka deke azokota na age ya kobala po azalaka na elongi moko na bomoi na ye na esika atondisa bilongi ebele parceke makila oyo ekotaka na kati ya mwana mwasi etambolaka ye na nzoto sikoyo bana oyo nyonso ya kobota bazali na bamakila na milimo ya bato oyo nyonso ya avanda na bango yango namoni bana bakobotama na babizaleli mosusu oyo boza kotuna me euti wapi me yo moko ozotala mpo moni oyo eza ezaleli lokola mpe mwa moke mojose mwa moke mpe kimpianga mokoloba na nani ekufeli na sa motema donc mababe bafamille bakartier wana nyonso wana azoloba eza mosala ebele ya kosala na Kinshasa. Il faut mabota et reconnaître bamabe basali bakulutu basalaka bajene bazosala po babanda korepare kofuta banyongo korepare nasala mabe na tel mutu nasala mabe donc réparation sur réparation ingeta Europe akosala réparation akofuta de faut bokende koindemniser sinon te mababe ekozwa tambola ye une faute avouée est à moitié pardonnée mais une faute réparée est totalement effacé. Kisi ya nyongo ezani kufuta nyongo leko futa oyo ekokani te futa oyo esali koleka matondo bandeko balandi vraiment tofuti tokolika tofuti banyongo ngonga tokendaka na biso likolo ya ngonga kasi lelo tango mosu mpe bokokonstate ke totikali lisusu mpo naza komona noko tambi awa neti noko mulu po azongisa lisusu elobeli kasi 3 heures du temps oyo toze komona kwa tofandi soko kaka 45 minutes banyongo ezalaki bambula eumeli biso kopusana pene ya koko ya suka mboka esali ete toluka
tolaki bino soko bwatu ekosila kosalama te ntango mosusu tokolala lisusu mpo tosenga lisusu manaka esusu na koko ya suka mboka. Voici ma lettre D. Maye noko tambi batuni kotanga université za intellectualisme te baze ba illettré te bakolobaka français bongo soko portugais ye babatani awa nde sika tobendi suka ya manaka na biso mokolo molelo tosololi na bino noko bourrique ya français, un français bourrique aloba monoko ni français, un français idiot, français, un français con, akolobaka français. Donc batuna monoko na bango baza pe na bazoba na bango na bato mayele na bango mais linko na bateke soko lobi monoko ya bato wana komi mayele te, c'est au contraire mayele ya solo nankota na yo po yebi bien que président bafingaka ye te aza sacré po kiti oyo yake kovanda ezali kiti sacré. Comment boko kondima mutu azo diriger plus de 90 millions ya bato bongo azala zoba ata bino moko tata boti bino ata aza koka mais ye mtasali yozala tata na bino mama oyo aboti yo ye mtasali yozala sikoyo baninga nalinga mama na biso te ninga tata na biso te mpo nani oko baza bavilain elongi oza nango ya banani ya baboti na yo ti lelo na jeunesse bazolula yo yebaka ntango kokola elongi no ekonyefuka lokola ya tata na bino ekonyefuka lokola ya mama na bino do lula mama na bino lula tata na bino mpo bango nde bapesa yo bilongi wana. Alors sepela na chef na yo, sepela na patron na yo, sepela na président na yo, sepela na autorité na yo oyo azali likolo na yo, sepela na capitaine na yo, sepela na entraîneur na yo, sepela na président équipe na yo. D'ailleurs pas mosusu wasolo na patron na efasimba patron na jeune pe afukami matondo biso pe tosepelaka na koko na biso ya suka ya mboka mpo bango nde bakopesaka biso bwanya mpe mayele tala tokomi na soumission ezali œuvre ya tata mokeli. Soumission eza œuvre ya tata mokeli mai aza na nguya mpe bokasi se soumeta alandaka apansi ndenge ezokende amata yango mbati wana tolobaka mayele mpe bwanya ezanga lipasa mai ata océan nde bomoni bongo océan atlantique oke na mwanda alandaka apansi akendeke kote ya kabinda gabon te akende esoyo te omoni bakongo sikoyo ebima na fleuve ezwaka direction bo ekende ekota bantia mfumu kuna okomona ngo na soyo te okomona ngo na bantia mfumu kuna na bamwanda village parce que mai océan ata azobina ndenge azobina azokole vers Europe po Europe eza na se biso toya likolo matondo soumission totale matondo bandeko balandi bozali komona ndenge ezali kosopana awa tolobaka yango awa lelo batuke tondi me ezali kokoba kosopana soko tofandi awa bokomonaka lelo na vuva mu televizio manaka mosusu ekoala te nesongi ya nzela bakopesa be mayele mpe bwanya na mabota ya bana ya bato awa nde tobendi suka ya manaka na biso kasi tolaki soko basilisi bwato te ntango mosusu tokokoba lisusu kotuna mituna na bino na manaka ya ibale lokola tozali na ino awa na mboka esika tosalaki mobembo matondo na batata basi mpe banoko matondo na bandeko nyonso basungaki biso kuna na eteni ya teknike tomoni tata Timba tata Futila tata Mbala Mantadila ponini te tata Kwaku tomoni ndeko Ngala Nzumbu tata Matumona bazalaki na biso bandeko basungaki biso na décoration tomoni Kilandi Mbala Mansanga ponini te nengwa diakota mbumba tozongisi matondo na 2G ya vuva mu television 2G kwa mambo ponini te etuluku ya bandeko nyonso bazingaki biso awa na mboka
toko sila kotanga bino te bomoni vraiment bonzenga ye batata basi na banoko to alaki nango lelo bandeko yonso ya équipe technique vraiment kwala na mama kwala na nengwa moboti eze sengo eze vraiment esengo mama bayebi taille ya bana biso banoko na bino toze pe nesika oyo lelo tozongaki bana batata basi bazongaki bana toze koloba bazwaki moto mesure te kasi taille soko toko ba taille spirituelle soko naturelle babengi noko ndombele ekoki awo on dirait bazwaki mesure babengi noko tambi ekoki lokwa bazwaki mesure babengi noko mbongo tala bato yonso noko mulo prawa na libumu bayebaki ke baye mwa monene mokolo elamba efandi batata basi pe bavimbi mwa mabuni ekoti efandi botala molato lelo yango tozongisi matondo na nengwa ngonda en tout cas maloba masuki biso bonzengo ya lelo na kati ya mboka oyo mosika banengwa na biso kialakio boko bakozala tokoliki na mobembo ezeko ya wana toyebi te kozala bako seto kozala ndenge nini kozala na mama elengi kozala na ba mama elengi kasi na bino bandeko bolandaki biso tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo pe bakoko ekoba kobila o mabota mabino tokutani na mobembo isusu epai ya koko ya suka mboka matondo mingi